Bozaï Bilil Bosso est un pour na kolana magazine chrétien na lingala to pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ya lelo tozali ko fongola yango na manaka oyo. Ordination ya ba pasteur esalemaki bongo na centre évangélique Oreb ya pasteur Emmanuel Lems Landa bolanda ndenge nini yango elekanaki. Ezalaki bongo mokolo ya dimanche 2 février 2025 na église centre évangélique Oreb oyo ekambamaka na pasteur Lems Emmanuel Landa. Ordination ya ba pasteur oyo esalemaki bongo na présence ya évêque Michel Ambroué ya Gabon pe na patriarche Jean Bosco Kindomba ya Kinshasa. Kasi ba pasteur ordonné bazangaki malobate bango balobi boy. En tout cas, la sepeli mingi et je confirme que Dieu a toujours raison. Malgré les difficultés, il faut toujours avancer. Il n'y a rien qui nous dit que choses autant molana nzambe, nous allons que ça la facile. Nous allons que la facilité parce que participer est important dans nzela, on a parcours comme ça ya nzambe, formakaye pas comme makasi. Et ça y est comme ça ya nzambe, akuta la rana bilo que je peux ça que sengo et te former esprit na été. En tout cas, je glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et aujourd'hui vraiment je dis que Dieu est grand. Je dis que Dieu est grand en tout cas. En tout cas, Nzamba Salbuso Ngolu, et les cani malamu na ngolu Nzambe. Pour l'équipe par épreuve rebelle, mais Nzamba soutenir Bisso, d'accord continuer à soutenir Bisso, tina souka pour que pour ça la musala na malamu na ngolu na ye. Nzamba sala e bolamu, apambola ye, amema eli susu likolo koleka. Nzamba fongolela ye bikuke ya ba nation. Pe akomisa kombo na ye munene na kombo na Yesu. Ndeko nanga mosapi moko esokolaka elongite oyo pasteur Lems Emmanuel Landa asali yango nde ezalaka. Pamba te mosala na Nzambe etambwisamaka na moto moko te. Tondimi yo papa. Ekobanda bongo mokolo ya mercredi 26 février pe ekosila mokolo ya vendredi 28 février 2025 na église de Mangembo Mimosa milulu ya bilenge oyo wapi ancien Sergio Bakongo responsable ya jeunesse ya Mangembo Mimosa ye abengisi bilenge nyoso epi ayebisi bango boya ba surprise ezali ebele. Église de Mangembo Mimosa elongo na département na yango ya jeunesse babongisi milulu minene na kombo ya porte éternelle 2025. Na boye, milulu yango ekobanda mokolo ya mercredi 27 février pe ekosila mokolo ya vendredi 28 février 2025. Na mama na likambo, sacerdoce royal. Na tina na yango batei bazali bongo misato, prophète Samuel Ben Rema, ancien Sergio Bokongo, responsable ya jeunesse na pasteur Matulu Yeye. Et cette fois-ci, na ngolu ya Nzambe tokozala na porte éternelle du 26 février au 28 février. Tokozala wapi ekozala awa na église ya Mangembo Mimosa. Tokozala awa déjà à partir ya 17h juste pour na ba obaza plus violent ba okina ba kuma déjà 16h30 parce que ba porte ekozala déjà polele. Ti nangonga ya 19h40. Mais cette fois-ci Dieu a porté son choix sur d'autres personnes. Tokozalana, l'ange de la maison, le révérend pasteur Jean-Léonard Matou Louyeye, au Bissono Sotobenga communément le général. Tokozala avec un autre prophète de Dieu, un prophète authentique, le prophète Samuel Ben Rema. Et Ngawabino, nakozala pe na kati ya milulu wana lokola hot ya milulu oyo. Ndeko oyo zolandanga na etando ike en cet instant na ye ko invité yo personnellement na rendez-vous oyo eza un autre rendez-vous divin milulu oyo ebongisami pour donner un go, pour donner un élan à une vie de partout où nous sommes. Tout ça télété na ba raison o eza lelo. Le temps nous est favorable, alors profitons de la saison. Alors, pour cette année, le thème est sacerdoce et royauté. Alors, nous allons préparer la jeunesse. Nous allons lancer un appel vraiment solennel à tous les jeunes. À tous les jeunes qui sont ici à la commune de Ngalema. À tous les jeunes de la communauté de Bangema. À tous les chrétiens. De venir avec nous.
À partir, il y a mercredi Oyo, le 26 au 28, mercredi, jeudi, vendredi, ici à Mangembo Mimosa, dans l'avenue Tourisme, en face, il y a Pont Carrière Lédia. Le numéro est important. La grande référence, c'est en face, il y a Pont Carrière Lédia, dans l'arrêt Mimosa. Ndeko elenge yo oyo zwami na komini ya Ngaliema pe nzinga programme oyo ezali yayo kozanga te na église de Mangembo Mimosa Nzambe aza kozela yo. Ezalaki lisusu matata na Mangembo Bet Peret mokolo ya lendi oyo chaîne de prière ba mama wapi o esika Pasteur Blandine Teka azalaki wana pona kokamba bolanda lwenye nini yango elekaki. Lundi ya lelo ezalaki lisusu matata na église de Mangembo Bet Peret chaîne de prière ya ba mama pona année 2025 oyo ba mama balobi bakoyoka te lo sambo nde liboso po monguna alalite. Pasteur Blandine Teka motambwisi ya chaîne de prière ya ba mama azalaki wana na mateya na ye ya kafu ya kubuka ba hotel pe kolandela ba problème ya ba source ya mabota boyoka ndenge ba mama balobi. Lelo to sambeli pona ba combat nyonso oyo ebundisa biso na ba famille yango to sambeli prière eleki kitoko makasi. En tout cas la bengi bino ba mama boyaka chaque lundi bozala desite nzamba zo sala vraiment. To sambela pona makambo ebele o ba problème ezolekela on a vu soko ye pa Blandine Teka ozobondela okozwa solution na ba prière eza. Lundi lelo to sambeli plus mingi pona ba hotel ndenge ba kombo ya bato ezalaka enregistré na se ya ba hotel. Eza l'hôtel ya bonzambe, eza l'hôtel ya Satan. Alors, lokola biso to uti na ba origine compliquée, yango na to sambeli plus mingi na ba origine na ba hôtel. Ko détruire ba hôtel, ko effacer ba kombo na biso ya mabota ya bana. O eza enregistré na se ya ba hôtel, oyo ya botata ya bo mama. Bon, eloko nga na kokoloba na ba mama pour na chaîne de prière ya lelo, mama nyonso akolanda ngai. En tout cas, boya to luka Nzambe. Il y a un Dieu ici. Nzambe a papa na biso Espérance Mbakadi. Azo se manifester 4 mesika o. Et awa tozan ba témoignage belé. Tozan ba témoignage belé ngamoko na telemi awa naza fou ya témoignage. Bon, eloko na kokoloba pona la révérende Blandine Teka. Elle est pour moi aza pasteur, aza maman. Et na se ya makolo na yende tozo yokola, tozo apprendre et tozo bika miracle ya Nzambe na ye, le Dieu de notre Père Espérance Mbakadi. Ndeko mama pe elingi mwasi yo oyo ozaka kolala na ndako Satana alali soko mokete na 2025 oyo. Yaka koluka Nzambe elongo na ba mama na Mangembo Bet Peret na avenue Makanza 70 Shaba Gambela na commune ya Ngere. Matondi mingi bozalaki ebele liboso etandoki pona kolanda magazine chrétien na bino ya Lingala to komi na suka tika ete kimia na nkolo na biso Yesu Masiya ezala na bino bisika wapi ezomi bino na mabota mabino pe to monani na mikolo mizali koya.